bakanaki na bagoma kuna na bakuva na bango mais si basoda rwandais boni église bobomba basoda rwandais oh biso na bango tozondongwana mais bino na bakuva bozomba basoda rwandais ela sini baza bato yo bazaki na carte ya mabe et moto a confondre bango eza nzambe na lola moni Union européenne a sérétique mais kaka Union européenne wana nda pesa ba rwandais minduki ba yala lisanga afdel bakota balanda Mobutu mbam Mobutu akima ba rwandais wana o lelo union betela maboko Union européenne pesa minduki ba basali rébellion ba récupérer Congo ba zibilo ba komba ni ko piller yango moto ayaka na bango ta de congolais musée le père abino no boité ba rwandais wana ba boma musée le père ambongo bien moto bien chaud bien moto na prendre bango histoire to bo sala moto mabe mais le ba union européenne o ya kina ba rwandais ba tali que par na bango de société donc bénéfice zake le quoi la pourcentage mo zake bino to créer o ya biso jonker to sala ndenge ni bona disaka tumbi bilamba mama Maria kubanda likolo ya mutu tina se makolo akozwaka te bato bakanaki na bagoma kuna na bakuva na bango mais si basoda rwandais boni église bobomba basoda rwandais oh biso na bango tozondongwana mais bino na bakuva bozomba basoda rwandais ela sini baza bato yo bazaki na carte ya mabe et moto a confondre bango eza nzambe na lola Bana Nzambe, bo pambolami, yambala oyo, na mikili ya poto na Europa, France, Belgique, Allemagne, Espagne, Penzinga, Assemblée chrétienne, Sycomore de vie, bazali ko célébrer dédicace na bango 2023 et zali bongo na mikili ya poto. Oratrice na yango prophétesse Kimbangu Sansi. Kanga date oyo, samedi 9 décembre 2023 de 16h à 4h du matin. Et kozala bongo na salle royale et Zwamiwapi. Adresse yangoyo, Rue des Bonnes 101 à Bruxelles 1080 et Paiwapi Bokoyo Kamabombami et Longona oratrice prophétesse Sansi Kimbangu Oyo Nzambe a utilisaka Oyo Nzambe a salelaka thème ezali je te connais par ton nom ezali bongo na yebio na kombo na yo tiré na Exode chapitre 33 verset 12 louange paix adoration tokozala bongo na frère Maker Kalambazi pasteur Jacques Nkoto Pesser Irène Bangonde Bakotombo Langbende Abokonzi na Nzambe. Nana ko yana équipe na ngomba uta France to ya ko pesa Nzambe matondo ensemble na bisonyos ezana ensemble Sycomore de vie. Samedi 9 décembre 2023 de 16h à 4h du matin Kanga salle Oyo salle royale Nari de Bonne 101 Bruxelles 1080 et Longona Mumbu na Nzambe Sansi Kimbangu pour la dédicace 2023 Assemblée chrétienne Sycomore de vie Mbala Oyo je te connais par ton nom. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela kabandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bon mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Et bien voilà, beaucoup de na papa na biso Jean Molayi a fait des explications claires concernant Sendwave. Donc désormais n'allez plus aux agences. Tina mbongo na yo mosolo na ba famille na baza na Kinshasa, aux en Asie, aux en Amérique, aux en Europe. Tina mbongo na Sendwave. Téléchargez l'application Sendwave et inscrivez-vous au Tcheba détail na union tout combo na yo ozotinela na pays ni na mboka ni pour choisir au tinimbongo na yo besoin na ba téléphone na bango donc na M-Pesa na Orange Money pe na Airtel Money babozwango wapi babozwango pemeni ka ya ba cabine to ya ba shop o ezalaka na Kinshasa na Congo to na ba province okotina mbongo okofuta vraiment côté okotina gratuit
pe famille no ba kino ko telema biso na ba agence te ka bisika bazali abimi na coin a récupérer mbongo na ye avec toute sécurité a rumé na ba agence te a rozaka na coin utiliser mon code promo Alvin. Alvin, pour bénéficier de $10 gratuits au que tu repayes Sabino lors il y a premier transfert, il y a bambon Nabin. Beaucoup de frère Moroté, c'est gratuit. Lola, les Ofuta avec Senweb. Agence Aboué, tu croyais des sous-swap. Solution, il y a Bana Congo. Solution, il y a Bana Congo. Senweb, Lola, les Ofuta. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir na Bandignoso et la Voix Céleste Télévision. Mbote na bino mbote. Vous allez belé partout dans le monde. Vous avez un par la internet. Au niveau États-Unis, na moni pasteur Zamouanga. Vous avez pas mbolé ce que vous allez. Maman Fatou na Suède. Vous avez en Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo. C'est toujours votre aime serviteur Moïse Mo Kantiba et M. Bolingaka. Toloba te automessa ko pesa bino ba actualité politique en temps réel et boye bato za wapi tozo kende wapi pe tokosuka wapi. Merci de grâce ma caméra John Mboki Bende diko avis bel style naturel si mboko la fiche moi de ma serande to ba toujours lola za ko futa si matoko loba zamba bo tokozo ya susu wapi bo s'abonner massivement pour na bozoka actualité politique en temps réel. Mbote na jeune Jean-Robin Dibou papa Gasoka Somonde to ba toujours mboka oyo soki nzambe te me mboka ezalité. Retrait ya Union européenne le 20 décembre c'est une abima pour na mekozala. Déclaration ya cardinal Ambongo. Affrontement na Kindu bilan mort moko côté ya ensemble pour la République. Tokosuka apina poser l'étoile ou le Rwanda kuna azo koneko renforcer l'effectif neto mona ba mindeli non so décrétage non so to solo amena zanga mokote ça ezali mikole belé so ki toza même langage na boko bende koko aza okota koko bonjour. Oui, bonjour Antibal. Bonne santé. Oui, santé ça bien par la grâce de Dieu. Santé ça bien makasi donc tellement que tous en a terrain tous travaillent pour l'intérêt à la République démocratique du Congo. On a pessi na profiter pe na pesa mbote na bato balingaka biso po balandaka biso na pesi mama na biso wivi kabe ya mbote na pesi mama biso Micheline mwana matete ya solo na pesi mbote pe na pesi ba base na nyonso ya mwamba kopimba na pesi bino mbote nzambe ya pambola bino pe na pesi mbote pa ya ingénieur Bruno Kibambe o azali succès. OK, o pesi mbote au dernier avant tout banda wa sire sous bando bolanda le 20 décembre élection ezalité pas bato musu wakone ko hésiter musu azo ça la campagne ba délestage na qui amonga lobby message au presse na bande quoi. Bon message déjà clair élection ezali le 20 décembre bato baza koluba ba fausse information baza bato bazo travailler na bloc ya Paul Kagame bato balingaki Congo kende na négociation to créer gouvernement sika na ba belligérant bazo misa ba Rwandais na armée nde banga ba créer bloc mais esimbité élection ezali le 20 décembre pour votre information déjà ba équipement tout ils ont déjà donc ici na lida ko distribuer yango moni na Gankatanga tout koki déjà partout Kasa et Koti dans 26 provinces de l'Égolo Baké ma pona mezali le 20 décembre. OK, ma pona meza le 20 décembre directement to Koti na actualité politique na biso. Olandi sorti médiatique ya cardinal Ambongo. Ambongo lobby amona ma pona meza te biso ke ezali aux antiché. Yazo prévenir d'aba chrétien catholique. Ozo mona papa cardinal to en pleine procès électoral. On tenait ba popoana. Bon, Moni, ils ont fait ça d'abord Passi, Nasoni. Kotala, Poko Manganga Nzambe, ils ont facilité. Il faut qu'ils aient comment c'est un ami de petit nakani. Non, Nagoloba, pourquoi Tingami Nabiso?
l'église catholique oyo ya lelo ya mbongo na sholi ya lelo bandeko wana bazwaka enseignement congolais cardinal na monseigneur bon cardinal na monseigneur bato wana babanda kozwa misolo na konti ya UNICEF makambo etali ya bana kotangisa bana bofilina banini pe à l'époque régime akala bapesaka bango deux postes so kota gouvernement bimba opesa bango tangu gouvernement Tshisekedi akomi président de la République via kotambola diplomatie il fallait qu'il ba droit ba bande kozwana ezonga na l'état congolais parce que bon bande ozongo illégalement c'est-à-dire le Congo à l'époque il y a Kabila administration ça l'a raté au monde que l'église catholique ont ça pas acté il faut grève mais le reste au grève les athées donc ma camelouse tali ya pédagogie et zonga na maboko à l'état catholique atali et belé à misolo on a quoi contre UNESCO qui est en place na ya soka batonga ka bekol est-ce que le moni cardinal nini be le moni monseigneur nini à ton université n'importe qui c'est mais auparavant la nini n'importe Kabila lycée monseigneur Dodo lycée monseigneur Mamoué à d'autres 800 $, moi la primaire mais les suscité parce que ça va tourner à bango moko kanda nini boza na mo compte bazan a besoin à procéder les 3 essais nazoya place wana akada azana ba doute yo tunike batingami bino pona nini fena bisabe ba pourquoi batingami biso ndeli ko expliquer ba so soki na ye na makambo tali processus électoral oya dike nazana ba doute mais est-ce que na kati ya mboko 50e toganza mapona mitoza seni tangu seni alobike mapona mezali tangu gouvernement babike non mapona mezali na 2023 na mois de décembre bon bango eloko ni suba kolunga bango souci na bango ezali lokola baza ba représentant ya bato balingaka Congo te baza ba représentant ya bato balingaka Congo te toyebi bango déjà bazo l'espace ba congolais au félé mais le corps ba partenaire na bango ba comme côté bango pression église catholique biso na pour pouvoir attirer les tozo se retrouver yo créer et bon créer des compréhension foyer de tension ça va tourner la carte ya mbongo na carte na emoko attention à kei et c'est ka yemo ka fandi amanyola nde ba lubaka abakite to saka bipo Union européenne ka otinga biso mais na se a moté mazo établir de maboko donc biso ambongo lobby ambongo za président ya sénité seni ndem to ganza maponami seni apesi calendrier na le 19 novembre propagande bandi d'Astel Besili le 20 décembre élection dans 3 jours une semaine va publier les gagnants peuple a déterminé que tu veux que maponami yo le baké tozo douter son salami net mobulu e kozala do ezande bango yango moni bato bakanaki na bagoma kuna na bakuva na bango mais si basoda rwandais boni église bomba basoda rwandais o biso na bango tozo ndongwana mais bino bakuva bozo bomba basoda rwandais ela sini baza bato yo bazaki na carte ya mabe et moto a confondre bango ezan zambi na lolo mais na dimité que ba fidèle catholique nyos bango kama mbongo alobi bango baba ateya tika ja to kinan parce que moi les lots du Cambritani il y a gratuité oyo nde kati makam itokia nde kati makam ndo moske okumka te bani mapona miango tokocha 70,000 observateurs tout le bango kanyaka bazwa si nde koko baoza na raison Union européenne wana na ba observateur ba se retirer ba mona pour ba mba ebisa seni et ça goza te ke ba signaux ba sala nje ba moni bazo avertir quel signe
est-ce que bango catholique nde basala nzambe na Congo badelo kamba bazate bamukuna bazate bakabundu wales bapase walo bazate bakakenza c'est concernant historique bango bato ya masumu catholique a joué un rôle très actif par rapport à lelo soki omoni biloko nyonso asali mboka mabe ntango obi ke Union européenne a se retiré la processus électoral mais bravo yo eza bravo tosepeli kutu eza biloko ya bato mwindu eza biloko ya bacongolais dossier ya Congo bakotikela bacongolais bango moko Union européenne a se retiré bravo yo mona Union africaine akenda koparticiper na réunion moko na France bel Europe wana ke délégation ya Union africaine accueilli donc l'élection esalama na France élection esalama na États-Unis Union africaine ayabimo tomoni processus na bino eza pe na nyamu biso Union africaine to se retirer non de mais kaka bango Union européenne pas que na bango maponami kosalama eza un organisme où eza déjà tant que babi présence à Sadek bafandi wana so Union européenne akei na ye so banga so basani et on dit Union européenne akei so tali Union européenne akei ndoki catholique azui monopole mbamo azwa raison au moins Union européenne akei papa Union européenne akende te eza mboko Union européenne te ambongo aluba te oza pays laïque yo ambongo alobi ebo bangunji ape balobe babi mapona mezali ebo l'église kimbangisi babini mapona mezali po kimia kozala na biso mokolo wana élection kosalama na kimia te ntango mpe bakopublie président okomona mboka ezala na kimia mpe okomona peuple congolais akosepela akosepela kino bapolingani kuna po kadima aza congolais kadima kopublie moto a gagné kadima intimidation oyo ambona ye koyela ye wana non vous savez tozomona processiste yo nzela nde na catholique na bino lesa bato communion nzoto ya kristo kombo ya tata mpe ya mwana yo sala mosano me makambo etali processus électoral koya teke yo te namoni union européenne akei namoni processus oyo bafiche nango ekozala bien te lokwa union européenne akei élection ekosalama kitoko bakongolais bazosala maponami parce que gouvernement fotometema bo parce que gouvernement congolais barespecte engagement ya mobeko likonzi olobani après mbula mitano ifo maponami mais mbula mitano yango tofela constitution non toke maponami quel est meilleur gagne ok quel est meilleur gagne toye na campagne sur le terrain a fortement c'est un kindu mambo moko ya ressemble Katumbi Daye monte ka lia ngozo kende bien te ngozo banga Katumbi non Katumbi c'est Sabino Pe non Katumbi c'est un petit jouet tala moni ezablo kumsusu sorotuni bato bazaki wana kindu moto akufi ndeni baba tezaka bango nde bakomi tel ba joana papa biso lokoli na politique toza politique toyebi biloko wana sona zonso mukesima avant francophonie oyebe eloko bato wana basala bazwa ndeko ya bango lelo dossier ezalikola mesa ya Chéribin oyebeke liwa Chéribin elingaki ekute francophonie che babomi ex-milice donc bapense na moto mais nzambe otobondelaka akitisiam abwakelongo mai moto ekufi nde bazosala Katumbi partout bazotambola na badéclaration ya basango na badéclaration ya Union européenne de bazoluka foyer de tension place nini obule kobimela place nini botuna mutu kaka mutu wana na bato bazalaki mais tozali ebele mais dia kofi ndeni bakozo te bato moko kaka bato ansa bango na bango bazoluka place mobule kozala oyo biso na kasa tobengaka bichiki na tuboyi do eyinda kaka tozwa kaka raison mbala moko mpe nde baza wana bakoki mpe kobomana nde baloba likolo te na chambre ya matata mpona ntango alalaki baza batechnicien barena na surface mais sokokwa biso toza politique nde tozokontre bango so Tshisekedi atamboli
bato bakufi te pourquoi kaka ye nde bato bakufi papa bazoluka kaka eloko mais lokola ezali mboko nzambe apona nzambe mpe lokola atindeli bakongole ndeko ya bango po ayebi mpasi na bango nzambe azokoakompagne Tshisekedi partout azotambola nde ozomona Tshisekedi azotambola bato nyonso tomona ye mwana Tshisekedi yeyo ete po vane na gemini na namoni te na badoli te na namoni te na isiru na namoni te bazomona ke non président azose communiquer na bato bazoyoka loba lingala toyoka langila koza zoblo te ke non muchuri te beta nde lingala botoyoka so za congolais toza na moment oyo mapona mesali lokola bato bande ko piller Congo bayaka na lisanga na bango aflène omoni ngai France à l'université na ba ko enseigner cours ya politique na tous les langues nationales ba comprendre likambo ya Congo ezali ya okene media 14 ete likambo ya Congo ezali likambo ya richesse bomengo eza na Congo bomengo yango après départ à Mobutu o mindele basalaki Mobutu atendi bayaka biso lisanga ya ba Rwandais armée étrangère nde eya ambongo ayibe te abeshole ayibe te épiscope ya Mayele nganga nzambe ayibe te yete ayibi te ke ba Rwandais balongwaka kuna bapesi bango minduki na Union européenne oyo lelanga betela maboko o bomoni Union européenne aseretike mais kaka Union européenne wana nde apesa ba Rwandais minduki bayala lisanga afdel bakota balanda Mobutu mbanga Mobutu akima ba Rwandais wana o lelo union betela maboko Union européenne apesa mo minduki baye basali rébellion ba récupérer Congo bazwi bilo ba Congo badi ko piller yango moto ayaka na bango ta de congolais musée le père abino no boité ba Rwandais wana ba boma musée le père ambongo ayi bien beso ayi bien na prendre bango histoire to bo sala motema mabe mais lelo ba Union européenne o ya kina ba Rwandais batali ke par na bango za société donc bénéfice ezate lokola pourcentage mo ezate bino to créer o ya biso jonker to sala ndenge ni bona tisaka tumbi bilamba ma Maria kubanda likolo ya mutu tina se makolo akozwaka te pe ba congolais ba yebi ja rôle église na bino musala boso sala musala boso sala musala ba dongolo misu bato balingi Congo te po soki bolingaki Congo na tuna kabilo mituna kabilo asali 18 ans abomi koboma momoni nganga nzambe akeiki ngakasi kolia ngando mais Tshisekedi oyo apesi bino lokumu ayambi bino bandeko na ngai mais boyini tokopali ke eza bino te eza nde Union européenne oyo akina ba Rwandais na kati ya mboka oyo lokola moni par neza esusta bibo nasala ndeni katumbi mpe toselaki motema azane faible bon catholique oyaka nani biso tokende ebete eloko soki otali constitution ebetami Union européenne akei catholique alobi bokoki koloba toyebi ke élection ezali place ya barwandais eza susu aya te place ya bapaya eza mpe susu aya te po ozomona ke koma bozosoutenir candidat oyo aza na maîtrise ya lingala te epesa biso soni kotala biso bato yamba komona Katumbi yamba bino na résidence na ye Katumbi na kilote bino na biloko lokumu bolati oyo pola telo kwana bobi sacrifice bosalaka ba 12 ans de titre 18 ans mais bo kitisi yango likolo akanyaka Katumbi ateni bien bras cassé bino boye bo entouré gato boye biloko sangana tobila koto sukisa mbongo bozwi Union européenne atikeli bino bopesa bato badesa et ba publier mais mapona mine salami awa muta ko publier ezali kaka seni
mais puisque Babali a publié Moto, ils ont respecté volonté à peuple. Mais c'est n'a pas publié Moto au peuple japonais. Bon, église a dit qu'ils ont Moto pour la volonté, bon, on dit maté. Oh, est-ce que Bangonde Bazawana, bon, on dit Moto. Bon, ce cas m'a publié que Chiba Koko président de la République. Ce que vous avez des aliawa, tous autres la chômage sur le terrain, tous autres la mon continue le candidat président, candidat nini au peuple azo sepelanaï, tout à l'ibison moko na propagande to mec non, tu sais que là dans 68%. Oh, pardon de tambola, puis ça la politique, tout avec oui, te ya mukolo beta no koto kuna, ya mukolo beta, ya mukolo beta bo, ya beta su koto, ya mukolo beta. Tu mec oui, ma sur les habits. Parce que bama ba comme on ngani Bacha Tiseke ni pression, Tiseke da reconnaître on a deuxième mandat. Dans un c'est le bango gratuité on bon, il y a ça bozo ne va se payer. Le coup la kaka donc dit bana ba futa sumi na validité kaka catholique ngwa. Kenda wana mwamba. De ko biso ani na mwamba na lemba womo. De ko la cher. Cher. Bato ba biso batanga na mwamba ba yibi na ba de ko na poto. O atanga na mwamba, boza éparpillé partout dans le monde. O atanga na mwamba mwana lemba o mwamba o atanga na mwamba ya basango dezaki mwana école primaire pour 6 années il faut $500 mwana école primaire à la première primaire de tali bangote mwana oza humanité première CO pour 6 à 800 mais lelo établissement est comme gratuit mais la plupart de papa ça coucou là babé ils ont pas copa babé à cette attention na 24 naï ngai petit frère ngai bana ne ba ndota na kuna même si on habite veut ya chichi aumela Katumba va aussi sa guerre na si est-ce que va comment parce que ah c'est la vitale caméra région de nous aux abattre le couta pour monter vitale caméra que non alors il y a même dans un candidat 2023 beaucoup aussi est-ce que Katumba dans la chante il y a union sacrée Nazar il y a des conflits sur Kabila na tindagai parce que mon don mbodi yama ko to côté la té Katumba le mo union sacrée mutatinda do Kabila tinda yabi zo ba donner ama donner tabité na longwe nanga ya kolobake na ko si sa guerre na 6 mois ba congolais ba comprendre allez-y comprendre maintenant que ba tout ba otabe pona ba intérêt à Rwanda bon tant yo bi ko za congolais candidat président dozana ilika ki un jour au ma président Congo mais au moins que Congo ezanda kuna yo bande kono ba congolais bazo kufa yo za makasi ko empêcher ba douane obite na oyate na tele mana babo matata babo mama babo mabanoko apenga na ya c'est olingi ba douane te olingi ba douane te elingi ko ba boyi bakatumbi bazana région ba mafie bateka ba irani ba polton basi bilina ba polgagam sko ba moike ti sekeli na ba faire bango ba oliate to puye yo mana mai boloko ba oli la mamba guerre yo beta bango bolke mbodi wana dans 6 mois aussi sa guerre tout ne yo so mando kiwa arba sen harbini donc akopesa ka na batune wana ba mafie bandeko to beta histoire guerre aussi ça me parce que pour ngai na siam bako babité na 6 mois na wana bomba ona poche bombela ba semi kino ba Rwanda bombela bango bombela ba semi no ba Rwanda wana tika ba congolais ba bunda ba momo ba tisa guerre na bango et c'est comme ba congolais baza déterminé et bomba ba sudo ba kangi o ba iba zo ravitaillement na compte ya Katou tala eza bien mususu doki batela kaka na biloba lo bana wana po est-ce que nous sommes fongwa mawa de au correction au temps suite au mugete na moni ngani na nga boye mais keba tozo pe sonde du conseil état de ndeko biso le col continue sana Paul Gagan to yebi déjà 4 Paul Gagan mazobeta boyo kali déjà mais tozo benda pe ba matata Paul no matoi na ndeko na biso Frank Giongo ake okuta lisanga ya basoloka yo moni faut la continue sana na te point tala bloc primaire oyo ngasa biso
on est pas ça benga bakosa kamere kamere mina professeur bakosa ndengeni tanga tsa auto bena kasai bichiki la tuboy biloko yo le bien le bloga on a le bakite nanga te image à drone suis RDF mais ba monisima RDF ba mindele na ba uchuwa kasi ba mindele ba français te ba français comment ba sigi bon sur tout risque union européenne boyeki pona bosa ba nini élection boke kwani parce que batindaki bémissaire na bango ba technicien na bango mélanger na ba soldat rwandais ya M23 tant drone a capturé ba photo armée 22e région militaire ayeko sokola na ko sokola wana ndo bomoni bana ba wazalendo ba waza ba ye ba ni ko récupérer ba arme ba kuti ba teni ya armée française ba kuti na ba tumsusu ya Monesco Bosco yebisanga sikoyo tango il européen na monde boki no kopesili parce qu'à partir de la cartographie aujourd'hui bano ba se diriger vers ba de kotaquer par Kavirunga pour la gaz na biso le gaz na biso baningi ba exploiter on a bolafa parce que l'Union européenne dit non cop révisé et na se retirer na ngai se retirer na bravo armée a sali musala na ye don a sali musala na ye ba technicien ba sokoli parce que faut toyeba kango ke armée congolaise oyo ezalaki na ba génération mususu oyo bakimaka répression ya afghan bazangi na ba âge ya ba 15 ans 14 ans oyo bazaka formation na kibombango kotakoli bilenge wana lelo na posa ya Congo bazongi na kati ya masolo nde basenga espace balakisa bango shangungu po bango bazwa formation na ba montagne na ba colline bayebi bazo sala musala penza na ndenge longo bani au moins te banda le général Christian Chiwewe apesa ki moto lisu likolo ya lisu tala musala ezo salama mais to sobo ndeke ba bato ba ko distraire peuple ça focaliser bi ke maponami ezali oyo tout bozo sala ba kabal eza suna tango lekate parce que mon so comprendre que te to kenan yeso bimi na belenge sa o bimi na fikina wa des imports fikina Félix Kwiti tima campagne hôtel le OK koto nini awa selembao comment na mutu mususu na makala ngunja azoba ke non ndeza boye biso na kaluka banda na combien jaboye non na mona transfert ko tate ko banda kuna ti victoire 500 bobete maboko te parce que bato ba conseil bino maka to photo yeba ba congolais ba comprendre que baza na qualité na bango mwana Tshisekedi batali ki tata kati na mwana to pesa mwana confiance aza mwana mboka o ba yebi soko tuni ba candidat mindele ya bapaya kasi na kindu ba otambola misatu ndeni ka ba misatu bu beaucoup ba lesbienne bende na propagande ba tambola na mama se communiquer ah Vital Kamerhe otambola na mama bomoni de bomoni de mbemba yawana na morola inai tu bomoni de chef de l'état Tshisekedi na mama Denise Gawan pour maman do pesa papa ni kambu conseil na litoi tala peuple la sengi boye c'est ça mais bien on a beno bosimba bikabu beaucoup si tonga likolo azelo bana beaucoup lukango beaucoup mona ka wolu susté pour Congo a pesa bino chance comme so soki 18 ans gouverneur na Katanga ba minere nyoso akatani kenda kuivre o mubuta tsika na Shikami na Veranda lelo ba kuivre bomona nga mubuta espèce mususu na échanger ba yebe échanger ba yebi tout ça ba première qualité ya kuivre o mubuta tsika échanger mais mubuta so parle sa monde tsika non kuivre ezande biso échanger la télémisi mususu na Shikami na Veranda tant que on découvre comment gouverneur 18 ans ba longo la nyos ekenda tout ça besoin le ko na biso oh mususu ba tamba misa tuwana ya mukangalozo matata mpona mbongo ya mukangalozo batu na te oh mususu Frank Dion ezo pesa mutu mawa ba condamna ye pa matata mpona wana Frank Dion na chaise roulante donc mouribon biso tozo landa na sima tozo ya botika ya Frank à l'époque président Kou azo condamné Frank Dion et condamné 5 ans de prison. Mais c'est Frank Dion ah maintenant maman il boye à l'abdoni mais yo boni ya Frank na katsa bato wana solo ye wana bana beaucoup si tonga likolo azelo
et c'est bungi bino chance au Congo apesa bino à lobby na présent apesa bino société Congo accompagne ba valeur Congo accompagne na valeur accompagne Tshisekedi za mwana Tshisekedi likambo Tshisekedi asalaki okende na tombo ya papa na tombo ya maître na biso et le bébé accompagné na maman Max Kassalu to pesi yango. Merci to comprendre na suka émission na biso autozana na koko mitune zaika ngai ba réponse zaki ya yé vous s'abonner massivement. Merci Coco. Oui, merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup. Tozo pe sonde ni conseil état de ndoko na biso le continue lisanga Paul Gagan. Toyebi déjà 4 Paul Gagan mazobeta. Boyokali déjà. Mais tozo benda pe ba manta tampon no matoi. Nande ko na biso Frank Dion. Ake ko lisanga ya basoloka. Yo moni faut la continue lisanga na te point. T'as le bloc primaire. Oye ngasa biso. On ne pas ça benga bakosa kamera mina professeur bakosa ndengeni. Dans notre auto bena kasai bichiki la tuboy. Biloko yo le bien le bloga on a le bakite nanga te. Image à drone suis RDF mais ba monisima RDF ba minde na ba uchuwa. Kasi ba minde ba français te, ba français. Comment ba singi bon sur tunisco, il européen boyeki pona bosa ba nini élection. Boke poani parce que batindaki bémissaire na bango ba technicien na bango mélanger na ba soldat rwandais ya M23 tant drone a capturé ba photo armée 22e région militaire aye ko sokola na ko sokola wana ndo bomoni bana ba wazalendo ba waza ba ye ba ni ko récupérer ba arme ba kuti ba teni ya armée française ba kuti na ba tumsusu ya Monesco Bosco yebisanga sikoyo tango il européen na monde qui no copesili parce qu'à partir de la cartographie aujourd'hui bano va se diriger vers ba de kotaquer par Kavirunga pour la gaz na biso le gaz na biso baningi ba exploiter on a bolafa parce que l'Union européenne qui non copé révisé et na se retirer na ngai se retirer na bravo armée sali musala na ye don sali musala na ye ba technicien ba sokoli parce que faut toyeba kango que armée congolaise oyo ezalaki na ba génération mususu oyo bakimaka répression ya afghan bazangi na ba âge ya ba 15 ans 14 ans oyo bazaka formation na kibombango kotakoli bilenge wana lelo na posa ya Congo bazongi na kati ya masolo nde basengi espace balakisa bango shangungu po bango bazwa ba formation na ba montagne na ba colline bayebi bazo sala musala penza na ndenge longo bani au moins te banda le général Christian Chiwewe apesa ki motode lisu likolo ya lisu tala musala do salama mais to so bo ndeke ba to ba ko distraire peuple ça focaliser bi ke maponami ezali oyo tout bozo sala ba kabal eza sous na tango lekate parce que mon so comprendre que te to kenan yel so bimi na belenge sa o bibi na fikina wa deuxième porte fikina Félix Kikwiti tima campagne lelo okei koto nini awa selembao komona mutu mususu na makala ngunja azoba kino ndeza boye biso na kaluka banda na combien ja boye non na mona transfert kotate ko banda kuna ti victoire 500 bobete maboko te parce que bato ba poseli bino maka de photo yeba ba congolais ba comprendre que baza na qualité na bango mwana Tshisekedi batali ki tata kati na mwana to pesa mwana confiance aza mwana mboka o ba yebi soko tuni ba candidat mindele ya bapaya kasi na kindu ba otambola misa ndeli ka ba misa kubu beaucoup ba lesbienne bende na propagande batambola na mama se communiquer ah Vital Kamerhe otambola na mama bomoni te bomoni te mbemba yawana na molola inai tu moment que chef de l'état Tshisekedi na mama Denise Gawan pour maman do pesa papa ni kambu conseil na litoi tala peuple asengi boye c'est ça mais bien on a beno bosimba bikabo beaucoup si tonga likolo azelo bana beaucoup lukango beaucoup mona ka ngolu susté pour Congo apesa bino chance comme so soki 18 ans gouverneur na Katanga ba minere nyoso akatani kenda kuivre o mubuta tsika na shikami na veranda lelo ba kuifo bomona nga mubuta expression mususu na échanger
bon bah il peut changer ba yebi tout ça ba première qualité ya cuivre on goûte à se changer mais mon goût à pas la sa monde c'est que non cuivre ça de biso échanger la télémisi mususu na jekami na viranda tant que on découvre comment gouverner 18 ans balongo lango nyos ekenda tout ça besoin de ko na biso oh mususu ba tamba misa tuana ya mukangalozo matata mpona mbongo ya mukangalozo batu na te oh mususu Frank Dion et donc nous avons tout mawa ba condamna ye pa matata mpona wana Frank Dion na chaise roulante donc mouribon biso tozo landa na sima tozo ya botika ya Frank à l'époque président Kou a condamné Frank Dion et condamné 5 ans de prison mais c'est Frank Dion ah mutuno ba mali boye à l'obtoni mais le moni ya Frank na katsa bato wana solo ye wana bana beaucoup si tonga likolo a zelo et c'est bungi bino chance au Congo apesa bino à lobby na présent apesa bino société Congo accompagne ba valeur Congo accompagne katsa valeur accompagne Tshisekedi za mwana Tshisekedi likambo Tshisekedi asalaki okende na tombo ya papa na tombo ya maître na biso et le bébé accompagné na maman Max Kassalu to pesi okay. Merci to comprendre na suka émission na biso autozana na koko mituna zaka ngai ba reposer qui ya vous s'abonner massivement merci koko oui merci beaucoup ciao merci beaucoup